Bato bayoka voice note et bato bayoka réponse. Nana Bloduga, Nana Ibsoboy. En tout cas, Oyebinga bien. Oyebinga bien, très bien. Voilà. Yeba Moussa. Oyo. Bonsoir, couple. Obi ke mon avant d'arranger. Natala Rabino Bo, na yoki mon avant de bino mawande boa misika. D'abord, on a moni présence de Dominique Makambalo Biwana. Mtaela biso ba makambo o eza papi kakol ele no makambo ne. Bino bolinga faire na wera baza binemi de puka. Bo ba tem tatela biso ba kalna ma mebelezara. Moto bino bozulu bana. Fali mutongo. On a fallu. Boso mona zinga luketo le kana trace. Bo ba atine le kate. Bo bien. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la chaîne Moko, Sarato TV. Vous abonnez, vous avez contrat dans l'AI, vous avez signé la Barça. Nous avons 10, il y a équipe. Nous avons un Suisse, il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, nous sommes dans le monde entier. Tous abonnés, dans Sarato TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à qui. Bon début de la semaine, Bisso na Sarato la TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend Herbo la Bisso. Bienvenue sur notre émission, émission Nabino Bolinga Mingi Mingi vérité présentée par Paul Mukendi. Moi na suka ba Mukendi nyonso na Sarabino awande makambo actualité ndé makambo toujours toujours na gérant na carte actualité to le belaka makambo actualité toujours na chaîne Nabino Bolinga Mingi Sarato la TV. Merci na ba abonné na Bisso pour la confiance et fidélité bo pesa Bisso bozalaka wana pona kolanda ba émission na biso pona ko tela biso ba commentaire ko liker na ba opé ba ko partager vraiment nzambe alola pambola bino un grand merci na tata nzambe oya pesinga susu pema ya komona na bino na tongo ya lelo na semaine ya lelo vraiment nzambe azolo kumu kembo pema sanzoli ezonge pa na ye. Merci na équipe technique zo dirigent na tongo lelo pourquoi pas na bon des livres bon c'est qui derrière la caméra 15 basele ba biwana izali bongo bandi kona ngato ko travailler na bango 15 basele na montage wana akobetaka toujours misapi bon des livres bon c'est que derrière la caméra image kitoko wapi CG na biso moko ya mouvement Jonathan qui vous na 10 amis bali un bon toto yoyebi pourquoi pas na madame na biso Brenda CG Fondation Sarato la 10 000 mbondo porte-parole à Mokonzi. Rendez-vous ne pas manquer chaque samedi. Bandeko nyonso balingaka musique ya kitoko balobi chez Joli balobi wana nde musique eko bekta wana nde musique Mayema Zali, Mayema Leka na Mayema Koya. C'est-à-dire Mayema Zali, Mayema Leka na Mayema Koya. C'est-à-dire musique ya kala na ya lelo na ozoya kaka chez Dego Milito balobi chaque samedi chez Joli wana. Répéter ko lika vraiment kitoko bandeko nyonso linga musique kitoko boya. Merci susu na sponsor na biso Azir pona ba mafuta kitoko o apia ko pesaka bandeko na biso o senti soki o pakoli mafuta le projet ko zonga toujours kitoko ya bo bébé babi le processus zonga ya ba bébé vraiment ba nyonso balinga Azir contacter Azir okozango na facilité nyonso awa na Kinshasa est déjà disponible pona mutu nyonso. Voilà na émission na bino lelo na yambeli bino bongo mupanzi sango
tomeka kosala moi analyse moko par rapport ya actualité oyo ezorégner na réseaux sociaux tokolobela sortie ya lité ya kanda tokolobela pe libala ya mama na biso artiste et comédienne mama na biso de la paix après libala tozomona réseaux sociaux zoyinda balobi boye voilà tokodévelopper yango kaka awa tokotoucher pe makambo ya mama na biso Noëlla Madinga na nene ya tokolobela pe makambo ya Papi Kakol par rapport ya ba voice au toyoki na ba réseaux sociaux tokomira ko évoluer c'est ça analyse na biso tokosala mokolo lelo voilà Montréal ceux qui ont même langage na ngai fungwela un plateau na ngai bandi ko ba découvrir invité na maman Sarah bonjour. Ouais, bonjour Paulin, bonjour Naba Landinio soya Sarah Tola TV. Et Bambo Tebele, la maman Gina Amatou Moutema et papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Un grand merci à Amélia Moueba, la privée de Orlando Domingos. Un grand merci à toi. Pourquoi pas, je dis un grand merci à Jenny Beta Industriel, président Charles Tamboué. Bah vrai nanga nyos tout ba soutenanga. Groupe WhatsApp nanga mobimba namoni sol mbemba na ba commentaire namoni Makia la Kumba namoni Rose Bonga namoni Sele Kinkela namoni Dalia Onyema Edwige Kalala Pamela Kabeya Sarah Abouele Eliezer Kanou président bébé maman Mireille maman Nathalie en tout cas papa Edi MK bandeko nyos tout ya groupe WhatsApp nango ba soutenanga vraiment un grand merci Nabino. Sans plus tarder, Kopé Sambote vraiment na ba sponsor nanga. Babi Tatapo et Fapé Kato. Jamais te trahira Makila quoi. Un grand merci na Madjabou Gospel, Madjabou Talent. Un grand merci na Azir. Azir, les alibongo, crème de beauté, savon. Et puis na frottoir de visage pour les hommes. En tout cas, ba maman te ebi ke ya moi pas si to bongisa balo pour sa père potara ba botolanga akoma kitoko po ba baluleko et alors ozomi ba ça ba problème ko ba ça ba problème té c'est très important. Yo ça la présentable papa pe aza présentable ezaka lokumu na yo. Alors pourquoi papé na sponsor na biso toza awatai ya maman Nicole Malonga la patrona balobi soko lingo vimbisa moi tolo moi nyonyo vimba moi fechul pe vimba bengika maman Nicole Malonga babi toza awatai et puis pour na ba père muto alingi père a augmenté moi grandeur à concombre pour battre d'abord pesa voilà donc on contacte kaka maman Nicole Malonga intact concombre vimbo vide voilà et la bonne sanité bande connaissance tout au bolinga chaîne na biso bo partagera bo likaka bo commentaka et surtout ba remarque ndinga na dingaka merci bambote be na papa Diego Milito l'homme c'est l'homme mon cœur. Voilà, merci maman Sarah. Bon début de la semaine na Pamela Mabaya moi si ya Pembe depuis bon marché au Yazolanda biso molandi ya Sarah Tola TV. Pourquoi pas na maître na ngamoko avocat Hervé Kadiebou maître esprit libre balobi wana za grand frère maître avocat na mon rebelle sous vraiment pourquoi pas na SP Tibouiwe tout depuis Nigeria. Voilà maman Sarah, bonne santé. Ouais, santé, ça va très bien Paulin. Boni ba week-end les kainde. Ouais, week-end de l'équipe au calme, qui très bien passé. Sauf que moi ba fatigue pesalaki mais tout ça là qui va effort kaka ya ko remplir ba tâche tant que parent. Mais sinon ça va. Voilà. Merci maman Sarah. Voilà analyse na biso mko lelo na tout ça là tout le belani par rapport ya sortie ya lité ya kanda oyo na réseaux sociaux bato bazoko ko maîtriser en côté ba oyo ba ko lobaka héritier moto abimisiye ba ko to balobi ezali honorable Jekoko na ebité yo antake mopanzi sango mais quand ko tese biso na ndeko na biso soki abimi lelo libanda eza grâce ya nani tolandaka na ba page polémique net précisément ngalandaki na la mama vidéo ya papa na biso Jikoko Mulumba ba propone nga lobai ke non akepa bubuli yondela basaki vidéo na bubul
naza pa bubuli ondela na kusenga e pardon na part na ngai pona lité ya kanda. Alors akende komona bubula retirer plainte pour que ya sala démarche ya kobimisa lité ya kanda. Alors après quelque temps tu au mona pe lité ya kanda lelo abimi. On se comprendre. O ngana ebinga mona bengaka honorable Jekoko Mulumba apesi mbote a confirmé ngana na matoi que Sarah Bouboul non a retiré plainte. Donc en même temps na sola ki liboso na Chaka Congo. Tant na solina Chaka bisinga bisara to lukambo nga bite ngana uto benga honorable Jekoko a confirmé nga que Bouboul sera retiré plainte ya obimsai a rosala démarche wana. Chaka Congo a senga ngana chabango en contact na Jekoko. Et Dieu merci, Jekoko mutabimisi lité ya kanda. C'est que procédure wana basali wana mutasali angweza Jekoko Mulumba. Yo bando ko baloba eza héritier c'est qu'ils en ont héritier. Eza Jekoko Mulumba mutabimisi. Voilà, merci maman Sarah pour na confirmer biso lilo yo lité ya kanda bimi. Donc qui a la CPRB si je crois bien mercredi. Oh ça conférence de presse. Vers kaka bandeko oyo bakoyamba yambaka ye wana. Est-ce que beaucoup poser sur ba question ma bête ko ça la raison ça ndeko. Moi je trouve que conférence de presse apparemment tu ba na biso sous utilité na ngote hein. Donc nakoba na PC akosa ne conférence de presse. Olalo la mu ki pe okosa no ko ata yo Paulin. Po bango il suffit qu'à moi coupage à la transport et à la ata yo pe no za bon. On a la conférence de presse fait dans habitement. Mais yango na oloba mais yo ngo contredire nga ndeni nga na plier biso déjà que conférence de presse c'est sous na valeur ti. C'est ça. Donc ata yo ko ça la conférence de presse pour rien au ko ça là na. Coupage non kaka. Au sali pe louer place na yo, ça c'est pe conférence de presse au lobby pe lora malonga te et si li pe ke kota na ba chaîne na bato. Moi, je trouve que à réfléchir, penza bien que ça conférence de presse pour parler de quoi. Abetaka même histoire wanande bakatake lamba parce que ça betiango. Conférence de presse. À faire face contre qui? Fali. Aya koloba pona ni. Pona justice. Ndenge katela ki montawana. Non, je trouve que ça lango kitoroté, est lango important à sa conférence de presse, ce qui est fait est fait. Batu banga basa ba conférence de presse ya ba biso basara. Na ba prison tout ça là obimi pena boy mama na conférence de presse. Mais tout ça là ngote parce que eux salamaki. Et surtout ils aiment amour ya benjir public na kati au défendre ondeni. Na éviter conférence de presse pour rolobani. Bon. Mais il y a le bien ça na makambu azana maluba o ya koyibisa ba to azana ba message ya kopesa bato. OK. C'est ça on a organisé conférence de presse. Tozela to ba conférence de presse de quoi koloba. Biso pe toza on a rapport on vendre la analyse. Biso pe toza la rapport analyse. Voilà. Merci maman Sarah, je dis heureux mariage na artiste et comédienne maman de la paix o ya balaki depuis dimanche mariage il est qui format kitoko. Maman Sarah, après les balles, artiste et comédien, tout en général, et ça n'a pas de problème. Tout le monde a dit les balles, presque les cas, les cas tellement belés. Les balles, il y a des gens qui ont dit Makambo belé. Ma balle, tous les autres salles, ma problème, les autres du macaque. Les balles, il y a maman, a besoin de la paix. Et comme que mon balle, a balié, à ça, mon balle, a battu. On a évité intervention, n'est pas à la ligne par rapport. Et ça, quand les balles, il y a comédien, tu même un journaliste. En fait, bango basi a poto vont vouloir ngate ya ka vérité. Basi a poto ba pesa amibali respecter. Ba respecter amibali te mobali atazane loko taka mobali parce que lobi na epo ebi ngote. Vraiment. Mobali lokane loko te yo mto po bango na poto kuna ba onde ba na facilité bandako eza ya basi. Loko eba ki na poto ba pesa bino ba liberté mo boye. Ba pesa bino bandako bo geraka. Et comme à likamukio bengan mobile likamukio fingi mobile pour mobile a na autorité tende ezala a o meki abetio kunesko ezate ndo mona abasi belé ba négligé mibali na bango na poto mibali na bango pe ba be combattant vous comprendre ba na mai na makila ba ange te bataka réseaux sociaux quand moi c'est à poto aboyi aviser longine na Kinshasa a s'appelle la maman de la paix. Et puis, de la paix à se ici payé.
à honorer le quoi mobali parce que biso ba fia kini toyebi penda ko chérir mibali tandis que basi a poto ba perdre mibali na bango trop ba ça ila ki bango toi de na poto ngam na zora mbongo bana ndako ezaka yanga atali ba avantage wana ba komisi mibali lora ba chose ba comment chosifier bango parce que mobala lingaka place mo azala roi mobala lingaka ba mone ke yende makamba voilà ataza ne lo côté pesa ka couronne na yowana alors basi a poto mingi ba déshonora mibali ba chosifier bango et on moni mobali mibali a poto mingi ba ka obala na Kishasa bango pe au mona so ba moni mibali na bango ba yo ba na Kishasa bango pe ba komi ko enfier mibali a Kishasa parce que mibali a Kishasa ba yebi ba comportement na bango yango mona ba mibali a Kishasa presque mingi ba s'aventurer na basi a poto peut-être balanda ka moi d'intérêt wana mais na suka lango mona balne ka kinoise pour éviter des problèmes donc esa majorité sur 100% ba qualité bien bazape wana o pe ba yebi ko respecter mibali o pe ba vanda na mibali na papa ba na ba papa ba na bango mais la majorité bazapenda basi moko insupportable to ute komona na publication ya Duchi bango bazela kaka so mobala asengagé na mutu po bango balinga soka boyo otelengana soka mwasi mususu azui yo ekomi guerre na predot mwasi wana zaki wapi abimaite na coutumier abimite kana civil ndayo bimake de la pa bali mobala batu bon aza mobala batu te parce que mobala batu ezalaka o babala ki balatisi alliance aza reconnu devant Dieu devant justice yango nazoloba mobala mutu kobota bana eza assurance ya libala te polin ata toboti bana 100 so obalanga te na mwasi no te donc elakisi mobali mosusu pa koyo obalanga malgré ye ngana ye toboti bana 100 ozo comprendre donc soki mibali babotisa bino bana elakisi te ke baya mibali na bino te abala yo alatisi yo lopete na miso ya leta na miso ya nzambe wana komi mobali na yo wana siko ke soki aboyaki yo bosali divorce ta ye kobala de la paix wana fo biso tuto salela libala wana bémission mwasi oyo abali balati lopete na miso ya nzambe na miso ya leta eza de la paix donc na minute oyo azande mobala de la paix aza susu mobali ya mwasi tia mobali nete babala na te mais maman Sarah eza peka te ke mwasi ka vandaka basala mama basala wana tamsu pe eza na mobali ba mabemo basala ka pe basi eza yango esala ki omona mwasi akoma osala ba mama basi poto basala ka te mama so mwasi a découvrir na mabemo ko boy te makambu mibali pe ba mabe basi pe ba mabe c'est ça mais na kati ya mabe ya mobali la kisito longola couronne na ye façon ko éduquer mobali ya ba façon ebele moi c'est ebi point faible à mobali moi c'est ebi point faible à bana oyebi que son simbi a kokate tu sais comment manipuler ton homme mobali ba manipuler ke mobali ba manipuler ke sans kisi pena na télécommande bo manipuler ya osala pe olobi ne a sali a olobi b a sali b sans kisi ba manipuler mobali mobala mitika ka manipuler kana mwasi azomona ke mwasi alinganga mwasi nanga linganga mwasi nanga kosanga mabete mwasi nanga changa na place nanga esilo kangi mobali o manipuler na we ata bayebi ko ganga nde nini mais pas mobile notam so zaka na se ato amatata nde nini yango mona batu mso mona moi fia na matata même ta succès ke kambane aloba ne ku démonter atiki vous comprenez donc batika système wana ngana benga ngweza kotula batika ba système wana ke ozaki bali bum obimi wana o asundoli ngana bana so landeli bien bakabona na bango pe kala asara pe vie na ye mobali pasara vie na ye aoki ka keto po ya bali ale yo atiki ngana bana atali bona boy kala wana ya zaki wapiti batu ba osala ba predot vraiment falaka ya na predot apamba falaka ya tito koma na ba civil donc en tout cas madame soko botela mobala de la paix poza mbali noté yondo komo yiba yemta komo yiba minute soko botala mobala bato de la paix bana bazaya de la paix soko lingo pesa mobali bana pesa bana de la paix ko bokola
bosana mobali wana za mobala de la paix aza ya yote nzamba yebi l'état yebi de la paix donc qui est tout là ezana tina te yo pe sambela bongisa bizaleli na yo esiko zali nzamba peso mobali mususu wana akomi déjà ya de la paix eza ba jeune bango basala ngo pe pas Diane tala mobala Diane bala deux fois et c'est comme ça ngai na bata mobala boinga akio bala mwasi mususu na yo kasoni koleka ko isa batu ketala sundolinga na bana ete na okuka te na moni onje na tula te na yebisa nzambe pesanga pe yanga vous comprendre donc batika de la pa bala na kimia to lingi na biso be mission te mutu pa osala lelo be mission azate soko ofuta batu bambongo batu na mina poto futa biso a to lingi bala ya de la paix na bino pe a ba futa ba pe bambongo bazwa tu okoloba ya poto te po na lobi ya poto po a ekomi mukamate mama lo baba otanga kombone te mukamate yango na bifa futa na poto vraiment. Merci maman Sarah to ozo développer une analyse na biso na ba na saki ba to toucher moi ba point moi ebelé tout toucher dans le point makambo itali ba voice ebimi ya papi kakol en tant que moto oyo bazaka na groupe ya WhatsApp ba makambo na bango ba bimba sola kuna ebimi lelo libanda réaction eko zani par rapport ya non bon to yo kango kana na baninga pona olingana ngate na lobaka nga moko donc ensemble en attendant yo o continuer mission na onga na lukango na voilà toujours continuer la mission na biso voilà na bande konyo so balinga otala biso on a Sarah to la TV toujours ndé to le belaka ba news karati abi awa news ndé makambo to rata le côté le le yaki na internet ya wana pe to ko le belaka pe kaka en internet onga mote na to kango ka ensemble mais na ba voice na to ka déjà ba komba ba musicien bi etanga makuna etanga mayaya Yaki batu ba yo ka voice to e batu ba yo ka réponse nana bloduga na ina biso en tout cas oyebi nga bien très bien voilà yeba mu oyo on va yana papi le prince il pas à répondre nana boduga donc guerre pende koti c'est là ouais ça ngango ina bruit ezate ndule boma batu ndule koti sa batu na sama belé ezaki bruyant hein donc bando bondela bakubwa bakufa rapona we rapona jibe bitumbe bima na ba toyoka ba viva makambo salame be na ndule ezala brillante quand on est vrai on est vrai quand on ne le pas on ne le pas de vrai na réalité à vie il faut royeba kozala to chaud to froid muto azara tiède aza mutute muto azara tiède aza mutute na vie alors yama au sala témoignage wana ya bio kenda na fali oyoka biso to sala ngo likambo bimisa makele te bimisa lisolo yo bima pourquoi lisolo yo bima pona voice oh yama na groupe na bino moko na batu na bino ya maison mère na nga zora deux voice ya oyo lobby au nom ya artiste ya collègue no ya frère no fali papa oh yo moko o témoignaki batu ba yo ka voice to e batu ba yo ka réponse il y a l'un de batu na bino wana na kati ya groupe oh moko atalisio batu ba yo kana en groupe et puis batu ba yo kana no voice et puis to progresser et ça mieux alors Tom super aussi les kakuto mission na salime je suis très choqué nga na sengele ngonzela te papa aussi na sengele ngonzela te to yeko panza famille te mais photos ara vrai pour makambo de kende bokolia na mutu ba triquer yo et la tika fali to ko mobanga alors to yoka voice yo bonsoir groupe obi ke mon avant d'arrière natala rabino bo na yoki mon avant de bino mawande bo misika d'abord na moni présence de Dominique Makambalo biwana mtela biso ba makambo o eza papi kakol ele no makambo ne bino bolinga fere na wera baza binemi depuis quand bo ba tem tatela biso ba kalna ma mebelezara moto bino bozulu bana fali mutongo on a fali so mona zinga loketo le kana trace bo ba atine le kate o bien
lelo totie libaya ana makambo ya Zénith affaire alobi te azobaka asala biso publicité mais kasi fale baninga mosusu mpe basala publicité tondima bango baloba peke ya o non le roi de la forêt abeta na Zénith o nde bomonaka ye azaka pire moto azolia biso CCC azolia biso CC akoti biso CC azolia biso CC bozala mayele boabata mayele boabata boza libanda boloba makambo lokwabo boyebi makambo te nga so nasala erreur moko ya mokili na émission enge loba te ke so nalobi bongo siki eza bongo nakoloba mpe problème so eza bongo te tolobi yango atomema bo parce que bana tu ya le roi de la forêt fo bazonga na makolo ya le roi de la forêt parce que babana le roi de la forêt bongo comme ça nani fera kuma loko ennemi ya le roi de la forêt depuis quand bino ne boye bate binemi na biso nde babato o bakendaka baolia biso CC wana o bomonaka bango bapire peta le roi de la forêt non faux bozoba lelo mama Sankara yo olobela le roi de la forêt okomi komipesa trop kota camarade nao osikoyo ofanda boole mosusu okumisa kaka motu moko boye eyo ozala na le roi de la forêt c'est pas normal boyeba makambo ne bozoloba ata bino moko bofanda bo mosusu bongana osouffrir ala bakina bofanda bino bowanda oloba komba kakol nzambe alimbisa bino mpe na obima na groupe na bino wa bolingani natika miziki nafanda na ndako obendeni nango de afutelanga ndako nde bozana azwi mbongo ne batindeli nga futelinga ndako. Voilà. Merci Maman Sarah pour la lisundi ya otela biso voice oyo fama eza idée mo ya malamu. Maman Sarah j'espère to lundi no voice. Ouais. Oki makambo nyonso wana ndenge kona biso bi nga na zuna ka place erreur. Erreur on eza po émission mo na landaka kola loba so akenda États-Unis fallait afutela bango billet yina mwasi na yi. Les erreurs ten wana eza alobango peza bongo. Mais awa ni émission na voice na benyango erreur. Parce que place bandeko na ye bazo rappeler. Olé landaka voice bien s'il te plaît. Alobi auti ko sala erreur na émission moko kala mingi tawa. Ya ngonda solo bana bango pona erreur na uti ko sala na émission. Wana wanga na ngote parce que aloba ngona ba télévision ba tafali ba yebi yango. Alobi bongo te. Erreur wana eza ya wana te parce que wana eza vrai. Muta sombela ina mwasine billet États-Unis za fali. Vous comprenez. Et puis tanga yaka ko senga billet wana. Nana boduga boyine kaka boyine parce que vous déclencher guerre il y a F victime na vensone et fallait alizane na besoin ba guerre na moment oté et ça pe na ba makambu o ya lobaka tanga kinda ko senga mbongo pa fali mais oui landa maloba ya balanda pene mission ya nana boduga alobi ayebi ba propos o ya kinango poison mbongo ba pesa abi ana komela eka na komela ka fali ka boy ebisanga OK vraiment solo langa vous comprendre quelque part toi bana mikete pour le moni songa na boya maramba ba musique musique ya buzoba lelo so ba chroniqueur nyonso ba koma na lire na ku ya rufinga. Nous sommes soutenus par des musiciens. Tous allons soutenir. Moi, ma finga ya Congo ya ba journaliste. Ils allons soutenir na ba musiciens. Ils allons soutenus par des musiciens. Okay. Parce que ce qui nga lelo na lobela Kofi. Na finga papa Wemba. Ce que zo le kanamato ya Kofi azo sepela nango. C'est que Kofi pa lingango. Oui. Ce qui ngai papa Wemba kangi singa na koti prison Kofi ayo bimisanga. C'est-à-dire Kofi a sepela na mamna sa papa Wemba. Okay. Voilà. Donc ba musicien maram na bango eza bo soto, je vous dis laisse tomber. Ngana ka moi boeto sala ba bagarre makasi de vie boeto bunda tozo finga na ba ken piana. Mais na apprenant que ken abanda o sola nene héritier. On comprend ma bango. Musique est bizarre. Donc et na batu mususu ke ye moko musicien na soli na journaliste démarrer nga et pesi pe base na internet donc Michel Lukazonga nga na actualité. Mais oui, je te dis. Ma musique batu ba comprendre on te bino bo mona ka journaliste mon kofinga musicien on a musicien on a pas ça le loté. Bino wana bo bandi ba droit de réponse nga. La na ma on na loba o mona musicien moko azo finga e pas journaliste.
abazofinga epena bino boyokele kutu na mawa ye moko nde mutafuti su mbongo bafinga pour kombo na eza na actualité mais batu boye bango te musique ya buzoba oyebiso na bima na monde ya musique po te musique ya bizarre vous comprenez musique eza na ingratitude musique eza na ingratitude ya suka wana neva ina ndule tala neti koyoka voice akakol soki biso tuto abazoba taza s'adresser na fali oui mais ngala eba ke kakola yinanga pona faire siko elekeli nga lelo koyoka ninga oloba boy pona faire mais faire azande alobi azande kona abi ba meka batika ko kotisi ko komisa faire ennemi ya wera te ngakut na komina wana te tant aloba no ki monde musique eza buzoba yana bato bele ba yinanga kande na zala na héritier mais tant siko héritier bongisi na wera kai bino pe bo bongisa na ngati baze bele yala bate bele ba inanga pona faire ba pe na zo soutenir ye wana ka papi ka kol te ye ide na lobiti o ye inanga pona faire c'est ça na lobi vérité te nganga ko ka pona vérité oui bate bele ba inanga pona faire e bele mesko ape faire na wera ba bongisi nde bo bongisi wana sko bo benga pengati bo ba pe courage o benga te sa o moni tozaka na problème te to ina voilà musique bato baotika na kati ya musique yana bato baotika na ba ranking pour rien ba ranking na buzoba batika nango petit lelo bango babongisa bino botika isko bokomba na ranking ti lelo mais bango babongisa na bango yango moninga ma musique na sukwa na maboko vous comprenez ngala okamwa lelo papi kakola lo ba kebino bolinga affaire na wira bazala babimi elekelinga bon en fait bande ko ba otala biso ba bazoba te tozo yo ka il paraît kana Deschamps azana Deschamps na dynastie so azana Deschamps na dynastie kasi mutala ka intérêt na eti mais alobi te na monde musique ezo automatique bo mafali aola na intérêt na ya Deschamps oyebi ke Deschamps na oteka en combien masaratika bo est-ce que yes problème wana eza mak pardon wana eza makama musique wana eza makamba pasteur te ingratitude eza permis est permis ba bongsaka après izala nango to mona ba guerre ba finga wera lelo ba bongisa na ba yango mona mama musique kokota te ata bazo boma na bazo finga na tala bango na misu po yo kotikala na ranking bango baseni babongisi na bango oyebi bato combien ba boma na ba beta bango na ranking héritier na wera batikala pe na ba ranking wana héritier na wera babongisi pana mwana bazongi na bango siko yo mutokotaki yango ata bazo finga muzika ne yaka sala analyse ko sono parti prêté côté la musicien te ba batute baza bengra moko donc ingratitude dans monde de musique Paulin ça n'a permis wana pena permis non mais c'est clair ce qui alobi que il faut raba bongisa na faire ouais ils a bien ils a idée bien parce que baza papa na mwana nga ils a kutu rêve nanga comment na bango na oira podium moko ils a idée bien ils a procédure na bandaka kala mesimba te yake ba oingemen ba soutenaka pe ferigola c'est ça ils a makamuna bandaka kala mais lelo so ekokisami ils a pe bien alors koyoka nde kakol kolobake soki musique na bango leka na trace za grâce ya mutu wana directement wana nde kotinga te wana nde kotite wana kotite wana mne kotite ya faire ke faire boina boye te lo koti yote ya kolobake fali mutu asala ke musique ya trace na te ekotite fali azana na stress fali azana na stress fali azelo te na trace et bon ezeniticas comme toke ne moko ozo non si solo bato bakisa poani toke malema mais fallait azelo te na trace
fallait aza ni membre na trace asa rappel na trace te ya pe ya été parce que fallait ko bando ko konza trace balekisa zenga luketu te na sens nini obi bilo msuso na lobi bata wenge ba osepe na ngate na trace premièrement avant clipper les cas ngai nasaka effort ya ko apprendre omoni mobali nanga bandi carrière na ye na début to sali makambo ebele na ye ensemble même ba course ba trace to sala ensemble musique a Diego de kana trace te bébé le kana trace te pourquoi po to zanga mbongo te qualité clip ezana ba norme ba psengaka clip na yo il faut répondre na ba critères ya ba clip oyo ba qualité ba clip na bango ele kana trace clip ka ya lipa nangu batemba mo eleki voilà na ba matos ni bosaelaki qualité image son balandaka na son tina son oui, c'est trop ça image tenue ba couleur ba paysage je suis content donc et alors ngane na sali chaîne nanga boye na yebi ke ngamono na chaîne nanga be mission nanga image ya kitoko son kitoko ale mutu mwa yelinge le mamo ya kambwanga la mbwanga na likisango e bebisa na image ya chaîne et ta chaîne la sara ningi lakisa yango trace salaka en dehors ya wana il faut futa mbonga promotion sko yebisanga mutaye na ba critère na enyo stu musique ne koka ayena mbongo na ya promotion bo tchate pour fallait benga ki ba tchate pour fallait ndenani là je suis pas d'accord peut-être ça aura système à 12 à protéger Qatar des champs na mabanga na kati oyebi combien de dollars ya na kati eloko yo na ba dédicace na yebi tant qu'akola le bien loko yo na se rappeler na mamsusu il paraît il y a place mon boy bataki luka artiste congolais mon boy mais fallait zalaka wana ba singe numéro apesa numéro T mais ye ayebi moyen ni oyo a retrouver artiste na facile tant tout ce que ça l'appelle vrai que pour fallait aza mut oyo azo présenter Congo Liban papa atanga sarande na vandia place na présenter ba journaliste ba singa numéro journaliste non piate raison ba opese raison na nini pour le big single que tu sois les katé na nini traste eza grâce à fata na nini Paulin batu ba Hollanda yo ba omona mambolo be na sens te ezala kana ngopeti ezala na ndeni ni yebisanga moni neti ba fali wana baza yebisanga azamwa likolo sko yebisanga ndeni fali na kilikolo na yako kase wera yebisanga fallait na pouvoir au casser wera ten au mona wera ngo tango loba ke kakola na raison est-ce que fallait na niveau ya casser wera ata na niveau ya Congo ata na niveau international wera ngo bozo ina pete to ndeni wana zo loba fallait zo chaina ba musicien seto zo chaina wera po wera za grand ce que fallait bando yebi yo expliquer batu lokwa yo bike kakola na raison que fali mutabeta wera sko 12 expliquer batu 12 ans ebeta ma nini na trace soki ba robino ba ole kana trace bongo wera abete 12 nini c'est que bateau tout fali ayo kana na bango te fa beta bango 12 to yebi que fali kala bazo yo kana ne héritier te mais musique héritier za ole kana trace abeta 12 te poani wana kutu ba période wana Karina ofinga fali pour héritier alors fallait ça qui peut capable à bêter 12 na trace à bêter rangote pourquoi non deux fois quand on fait nos analyses il faut bien réfléchir encore il faut vraiment réfléchir adversaire na o batutu ba yebi o biso le soto bito luka adversaire ya ferré eza adversaire a fallait za ferré adversaire a ferré za fali abeta a ferré 12 te points nzembo a ferré utobima a yango eza na stress eza na trace et alors c'est quoi beteli wera 12 ans nini po na wera ba na prompte abanda ko beta na no faire 12 na trace non c'est faux il y a d'autres choses que lo ba ngote neti oyo to lo ba ke azaki placement ba luka numéro musicien eza normal atanga pe mieux sanga sko na minute ba luka numéro ya journaliste moto yo kana tesco ba tuninga na opiate eza logique
Non piété, non piété. Mutu toyokana no te basenga numéro no pona kende place mo bona sa assembla. Non pesa te, non piété. Baluka on ande mususu. Eza te ke ngam conscience nange reprocher nga ke Sarah yo mutopia ki numéro non piété. C'est comment ça soit te comprendre bien qu'akol nya sala nina okota entre ranki na fali na we ratonde. Bon, sur les démarches peut-être nga sala pona na petit ne bazana sou bien. Baza bien te na fali pour appeler ça espace peut-être pas faire. Peut-être faire à la bienvenue na bana wenge. Pour faire à mona wera. Peut-être y a un procédure à nga sala mais ça la mine bien te fallait qu'à sola na 20 sonne. On comprend a soli pena papa Hervé ba kutani ba vandi ba soli ba zongisi bolingo na bango entre papa na mwana ke koya ko loba babiloko mo boye ko créer na ngoka ba polémique pour rien. On se comprend ti nana boduga le kaka lobby c'est parce que les net ko loba ke Zénith yé pa na sima nango na ngina yeba fali azana ni na Zénith ngana ngina yeba Zénith wana oui, rabeta double Zénith. Il fallait abeta ngo déjà. Abeta na non te. Donc si ça na muta koti c'est la Zénith mbongo, ils a fallu to wer. Eza wer. Mbongo siko. Atayo moko. Wer aza Diego te. Ke o mutu ba yebi ete zambali boso yo betela bango Zénith. Wer aza wer batu ba banda ba Zénith. Parce que fallait au banda ngana olinga na yeba kaka niveau wera zaleli na omona ndenge fallait azobanda ko beta wera 12 te nazolinga so eza na batu bako beta ba musicien ba 12 na Congo eza ba grand eza ba wera ba jibe ba kofi neti fallait bando beta sko fo fali na faire bango ba beta bato ba na sima na bango ba 12 sko eza le roi yo que exemple le roi ngolo ba Diego abeta faire 12 toi beta fali pour ça ça exemple pas Diego tena bo tanga nga ba musicien mususu pour éviter des problèmes eza net Diego abeta sko fali 12 yo mo bo tala na décalage wana sko ya 12 oh Diego place a okene ko beta non quelque part to malora maboma quelque part to malora bata maboma fali azana ni na Zénith po fallait ça derrière yango ba bossa ni ke boketu mutaza derrière batu oba tala siko na minute obo ketu azo sa sous démarche pour na kofi oui na otala bazo kotsa ba lettre ba combattre batu ba combattre musique à Congo mais bango ba linkola la kana komba fali non allez-y comprendre botika papi kakola en paix savourer ces deux chansons aux ana dynastie sans compter bambongo ya bato basombi bantembo tozo suna bambongo ba dédicace botika e pardon botika luka mbongo c'est nyo c'est le bisi on est mbongo ba dédicace na botika ya luka mbongo ne na kimia ngala onsenga ka pe kota bata 20 ne pe kota bato afali fali azab mwana e pa Weranson fali ana kilo te ya obeta 20 ne 12 atana ninga poids ya ko peser so batangi ba mise ya ko peser ba otanga na jibe wera kofi fallait olanda ba ona mukongo malgré ye mutu azana temps mais na nenga ko peser par rapport à ba œuvre na ba génération te azamwa na pana bango alors aza na makoki wana ya robeta wera 12 na Zénith te po muta banda Zénith wana ba double Zénith donc wera ba yebi na Zénith ba yebi ba œuvre na ye aza misia le lobby te po ba chai à la porte pour fallait à lobaki vous comprenez donc ya mamba lukuta na makamba trace ya mamba donc ça ba raisonnement moko ya bazo bakaka bon et sa façon ya ko se défendre peut-être par rapport ya erreur wana sala ki na émission wana bon erreur émission wana alobaki ndenge suka kumisa kisoki wera alobi akumisa ki ferre alobi keza erreur mais erreur ta kumisa ki ferre parce que bango nyonso na héritier baza bana ya 20 soni eza mabete akokumisa bango baba ndeko naye c'est normal pas kumisa bango eza taboutin vous comprendre ba propos na ende ya OK o falinda kana sima liaka bango cc na nga d'accord te batu bakolo balanga joana ya bata faire parce que biso tout oyebi ke faire na fali ira Irak vous comprendre parce que weranga na yo kota makambo ndeni ke fala beta wera 12 te nandimite
On limite ils ont des mots le bagi qui attaque monsieur a ferré. Voilà na droit de réponse tant à répondre na papi kakol. Alors bi ceux qui ezaki mutu o aza mutima mabena o eza faire. Pour atali qui na et pas kulutu na biso Jean-Marie Kassanda abi o senti ko lobana ye et pas o raboué. A dégager haine. A dégager haine moko wana. Na yebiti. Wana ezaka ateki ko lakisa ko bisa moté on bien pas wera pour une affaire était eza bolon ba ndiko. Ya pour faire wera ina et pour wera ina faire fera ina wera. Est-ce que ça dépend na ba maloba na biso? Tin wera ye batina ine la faire. Ka bango mbali ba yeba. Faire pas ebitina o ya ro ine la wera. Biso tin biso te pe batu to komi na monopole ya loba kende sara loba na n nyonso za nzambe po ba ke faire za loba na n. Vous comprenez? Donc congolais aza basé kana makamu ya mabe kaka. Donc na faire za loba malamu ezapeka mabe. Aloba mabe ezapeka mabe. Alors makama musique ngana lingana nga ngote. Moni terrain musique eza terrain moko très glissant. Au kota na suko tukeli iyole la na ranking liko na ngo ingratitude okomoda na place à roquette o telengani vraiment ngana na batebele ba inanga pona faire mais lelo ba bongisa pe na faire nana batebele pe ba inanga pona héritier mais lelo ba bongisa pe pona héritier biso tika to continuer ba ranking meilleur héritier ba so biso tozo continuer ka ranking nango po to welele lo côté mais po yo soutenir mutu mo boye bango siko balinga mutu wana te mais lelo bango babongisi yo ranking eko bakaka. Merci maman Sarah toujours ko ba na analyse na biso tout le monde qui vidéo moko uta ko leka na réseaux sociaux wa Ferregola Bill Clinton c'est le Oscar bazaki na mesa bavandi bali après ko si sa kolia bango tout batele babi toke ma campagne ko kena bango bakende ba ke ma campagne batanga ki place ba ke te ba ka ke ma campagne mais batika ki batna suspense. Après les qui moins minutes bazongi sous vidéo mo tozongi basé bato belé on dirait bazaki poser la ki né ba lobi ba kema campagne directement ba ke pa wira ba mona boza botam sous ya ba stratégie bana wenge ba banzamba stratégie ke ba cause ba beti mama na stratégie et cause appel ninga 12 toke ma campagne mais na ninga 12 ba ke pété et cause appel ba kendaki mais bana ba stratégie na bango ba bombi pe ba vidéo babo la sabino non image boze la basa bino ba surprise donc eza ba stratégie ya musique nenge fonctionnaka comme tout bakoka okende comme tout bakoka pour après na balobi tozane loko to préparer après to ki sala papa surprise voilà c'est que tous la ka ba surprise na YouTube wa biso peto sa ka ba analyse parce que lelo batu au poste que lelo ba fande ebele bazonga ko tchane bato ebele ba ko ba fande ba ko mocha trouble ko kabwana ya ba musicien est-ce que ceux qui les lots bana nyonso ya wira bazongi wira na makolo eza mabe to eza malamu je suis d'accord eza ida malamu ke bana na bazonga na makolo na je suis vraiment d'accord. Nalanda inde komoko asala ki moi commentaire moko ki na Facebook albi il paraît ba départ tout ça la maison mère eza grâce à papi kakon. Ça reste à vérifier tozalate to monate to yebite. Donc moi to confirmant ngozate moyen bo confirmant ngozate ba biso ki trouble ko leka o ya makambo ya Sankara likuta tout wana muto a créer en papier kakon wana ne Sankara mo a confirmant émission nanga que Sankara mtatinda ka batu ba finga epo azana desha na a chaki pa faire voilà ye local ngara fali Sankara za pambate émission za la chaîne la voilà. Abi oui a confirmé pas langa alobi descend o faire apesi papi kakol et pesi trouble ya walo boli kakol akobi kotinda ba papi le prince ba finga Sankara poye abeta tolo na fali za master na donc c'est un peu ça vraiment mais na bande comme ça balobi ceux qui ye muto azali chef et orchestre maison mère akokende mbamo dina skip et parce que bazomona kake faire na wera yesi temena lande kana voice wana basenga yu Vincent asengi mais ndeko wana boyi abasenga Vincent wera akoza la yebisongo po ameka esprit teme Vincent ne pe bato bavanda na yebi que Vincent ne pas répondre à trop na 12 akolo bano oui
c'est que oui, on est à 12. Oui, wana alingi te, mais amoni ke yondo ana volonté ya ocha nibanzembo kuna andimi ata la maele na yo. Et là, vous m'avez banzembo. Andimi ata maele na yo. Parce que oh, non, c'est na kenosko bien. Et alors là, des bino bozabo, bo ba journaliste na nga to chaka net ke bo ba na nga. Yo longwa. Okenda na nga mabe. Vous comprenez? Nanu po ya osenga nga pardon te. Pour hériter tout le monde a qui n'a pas ouera qui n'a pas mampata tu comprends que courant ezonga nanu batu ba mona ote na media nanga ensemble ata pardon te mais ata ensemble ko yo talanga na ndako papa na yo tala voilà voilà skoyo yo déjà kenda après tout mon aka o sala album na yo mba mongo Brenda yo ebisanga o mère na olingana Paula ayibisingana cha denzembo na album na ye omondeni ngape so nazaki ngawera siko na lobanoka ça va premier te mais na otama ele no parce que Paula no ayo senga pardon te et abakondima ba 12 ezwara mingi bazoba Jésus papika kol so za maele olongola ngo comprendre que o eza oui à 12 oui à 12. Mais n'a vrai oui faire le bien zo benga ba collègue na ye mabe za wa. Te mais oui faire fois benga ba collègue na ye. Ez album na ye aza ba prom na ba collègue nete. Abengi si ba o ba olinga ko ya a obligé mutu te. O alingi a oya a rejoindre ye. Jusque là ba tu msupe de ba kendaki. Ba msupe ba kete. Ba msupe ba kete. Tout Richard kete, la Coste kete, ba kabose banano. Voilà. Bon déjà héritier azala collègue à inférieur. Ouais, babeta podium moko aza collègue. Aza collègue. Un collègue. Aza vraiment collègue. Collègue na eboa. Aza collègue. Ebo lo tenda collègue nete. Héritier aza collègue. Bon atie kato. Bon ki wenge ka bana wenge ka ba wenge men. Donc zomona ki bana wenge balingi ba bongisa mi batende ba kabola bango. Te ba bongisa nga kuna lingi bana wenge nyonso ba bongisa ba yokana na père na bango l'union fait la force et ça la bien. Et le bika kol ke botika ko kotisa ranking place ranking ezate. Nanga zokotisa ranking. Afan. Te yemonde a créer ranking na ba warrior. Te moronde ni masa. Yango tango yo basombela obiye yo na mwasi no bokende États-Unis mais ozoloba ke mutu wana nda azosala ke nde musique na bino le kana traste yenda fini bino 12 ya Zénith eza en sens te mote ke yemonda azobota ranking po ba warrior pe ba bandi be mission bango pe koto ba otika tengana to ka déjà papier le presse au répondre de nana boduga o mona ke so ika papier le presse akena nana mabe bamo ekomi katakata guerre raison mangale bandi ba vérité bandi ko bima o salama na kuku ngalo na obanga ga papi ka kolba ya obimisa o salama na kuku tom soke da ko senga tom soke da ko tonga eko bima na ba warrior eko bima e obima makamba biye bimi to yebaka to monika linda na kakol mwambila mu États-Unis nzoka fali mutasomba ba biye makambe ko bimebele koza soni et comme akabela bilamba kutu boy ekoinda donc il est temps peut-être que o agir na sagesse je suis pour bobongisa na faire ou faire pas bongisa na weranson mais je suis contre ya koluka o sala guerre ya wera na fali ce n'est pas bon et ça peut-être façon o bazo luka démarche bazo sala pour na ba kabola tom sous relation à moi bien oyo fallait azara na ngona wera pour ba kotisa faire bien te faire aza déjà moi na wera fallait à moi na wera te fallait à moi na kofi basola na bango ndeka bien voilà donc c'est un peu ça procédure wana ndeza kitoko te mais sinon déjà na dynastie au pemi ba dédicace baba dédicace na emission dégâts libanga mo libanga pa fcheta oui ba après libanga pa et pas faire à combien donc il paraît ba $20,000 $15,000 teo libanga pa faire réponse amna libanga te c'est bon donc il y a bien
En tout cas, c'est bon, nous descendons. Il y a ça, c'est un mouton, c'est un mouton, c'est un biso, bah, 20 000, 15 000. Il y a un mouton, il y a un tressi, les ans. Donc, en tout cas, descendons, et kangi, et penza, na ebisio tika. Le pain, on a nini, Ah. descendons, vous avez le pain. Il y a un album à faire. Oui. Parce qu'il peut rappeler l'orchestre. Il y a un homme qui m'a dit, bon, et pas faire au son bandé, moi, alors au son bandé, mais pas qu'à colter, au son bandé, tu mon père faire. Pour faire, donc, et continue l'album, il y a faire. Et puis, combien aux oies? Des chants, plus Bamabanga. Kakol faisait. Osa bien. Il y a un homme qui a quitté le groupe. Osa bien, quitter le groupe, il y a. Chacun portera, t'as la bêtise dans eux, à Jésus avancé. Donc, quitter le groupe. Fazer kawana na fait. Si bon bino boana buna botine na ta ni $1000. Si tu comprends bien des chansons dans les comment le psema ambiance. Des problème ten, il y a importé ça ya zwaka là. Tout le monde peut trahir tout le monde à cause d'argent. Tout le monde peut trahir tout le monde à cause d'argent. Tika abeta non fallait qui s'embête. Abeti fallait qui s'embête. Comme na desha. Bon habiller la minute de sous la valette c'est si là bakenda bazonga te Paulin. Ah. Voilà, merci maman Sarah. Bakenda bazonga de ambongo si là. Si qu'on a minute to liane monga ba mabanga. Ba pele so kota. Kakol ba bwa kanga. Est-ce qu'ils ont poussé na kaka? La émission album nani? Album a fait rigola. Webi batu combien ba oela mabanga kuna. Ale ero yo betema solo ya avion kala o fala so futaka. Akoyoka te. Akoyoka te automatiquement il faut babela fali na makamba zenith nyo c'est la taille. C'est ça. Hein? Et ça logique. Et ça logique. Ero mbonga mabanga ba appelle les autres kota politika. C'est nembiso bien de basalela. C'est biso nyo sonne to kangelaki déjà pakana biso na poto kuna kanda to ba to globele mabe zo na ngoyi za na fali. Monique est vérité. Merci. Pakana. Pakana biso wa fingana ba konza mboka wana. Nani? Wayambo. Iwana utangiwana. Te wayambo mutazana sima bakamba ba concert. Abandi su ba procédure ngo abandi démarche su pona Kofi. Abenga Kofiro. Kofira, Jibira, Werera. Yewana mutazo boma muziki. Omoni te Kofi mutamaye le tanga lekaki. Alobela ye. Alobela nemo ya. Abi te obanga talobi soki yo otika musique biso to continuer musique. Pourquoi zo luko ma carrière bandeko na ba congolais. Mutazo sa procédure wana za waya. Côté on mona teke mutu na bino na vraiment sala mamba bien te. Mutoni. Ozotanga wana. Ngai yota communauté pona so na teko mutemi zo betanga na mona bandeko na ba kati bambo. Bokechu waya. Aya. Abanda de apena Fabregas déjà. Yo, comment ça le ya zo telemela bango nyonso bakobeta te. Eza procédure waya mbobo kechu azosala. Est-ce que makambo politique est allé ba musicien mama Sarah? Ah, bimisanga na kara politique pardon. Te ezanga na makambo musique parce que bango ti bazo sur le ba musicien bazo. Te wana bina na kota te. Na kota. Te bina ko na fungani moi interprétation mwe. Yango te bon de livre. Ah, pena na bimizo ba pole na yebi na ngate. Mais politique so boyan we Holanda yo. Te mena yebi na ngande te na ngana réponse te. Masara. Na yebi te. Antaki mopanzi sango. Atake mopanzi sango ata réponse zo ya te. Elo ino banga na politique. Te na lingi ka politique te. Kivuna lobi mukamati. Mukamati ya politique na ya ba musicien za ndé monté. Na ningi na ngate. Mais elo ino ezanga ba musicien na biso ba banda hotel na ba politicien pour bato poto ba sepela. Yo banda ko telemela ba politicien kasi. Oche baole bantaba baya hotelemela bango na sens. Mais ba pesi exemple ba papa na biso ka ba ko yemba na ayembi bo santi ka yembi. Pas de politique ba ministre ba vanda. Tika ba vanda. Vraiment maman Sarah boy ba ma politique. Ya ndeto chité maman Sarah oza muto solakana maman na biso kulutu na biso no ela matinga bien. To lingi to yeba. Evosia makambi ya nene. Nena za kobatama. Nena kota ndako. Ao bimaka ba ozwaye. Aza en place abatama. Ataso abata miso ka so refoka ba ozwaye. Ba ozwaye ti. Nga kanisa minoela madinga limbi. Te alimbisi ete. Ya mbongo lekebele. Mbongo ebele. Ba ozwaye kaka ao bima ba ozwaye. Suka ba ozwaye. Ngapo bakanga banyokwa makani. Ba ozwaye ka.
baluka ba petit frère baluka bakozwa ye kaka ya bakozwa na bango ya ozwa ma tozara mukomusu babenga biso bakangi nene ale batu pe nyonso oyo esikoka ki bakio bakisa ba plainte. Merci maman Sarah tokomi na suka mais pour ça na loba mais linette soka ndenge tout tala mo linette mamo na s'inspirer na ba question na mais to chitera poso to bien ya luka batu mususu bazali so na force te baza force ya loba madame maman Sarah tokomi na suka ya analyse na biso o to lobi na pe o yoza nango ngana tunu yango tie okola CP message na bandeko. Non, un grand merci ka na bandeko nyonso batali biso. Ba temple ne na bien te. Linette toujours zokoba. Esprit linette kaka. Ba temple ne mabe. Nga mikolo na na biki na papier. C'est tout côté ondam. T'as na 6 émissions nga wana. Mais ça jamais na papier na biki. Ya biki na papier. Sans tabouyo ça la te. Te ba biki na papier wana na oloba. Ba tu ba comprendre. Na yebi. Biki na papier ka. Mikolo na Masa bando. Ngai mikolo na loka ba musicien te. Mikolo na na vivre loka ba politicien mukamati. Papier ka kande loba. Bik na papier. Masa bando lancer de fille à papier. Journaliste ne mona sali papier. Te bazo baba na 100% to na 85% ya bazo ba journaliste. Na ba o poto. Français ba ya ko loba na bino na monoko. Yebisa cha na papier bazo ba. Ba ma ele te belé. On comprend que français. Na ba o ba na poto. Maloba tout mona baloba ba français ba ye. C'est pas ta poto. Ba tout. Ba français no mona baloba na ba yekola ngona bana ba ngona banda kwa na banzela. Zoaye kaka loba ne kama makambo loba na français tela biso par écrit ata na lingala. Nyat. Ba panzi sango nyonso ba libanda poto na kota ba kombote pona kosala bino ba publicité. Défi yango na bino. Te défi eza ya batutu eza na ya poto na ya Kinshasa donc eza ya mututu. Merci maman Sarah pour le passage, pour notre temps pour l'analyse, pour la dédicace. Tenga de na Pierre dédicace na ne bandeli. Donc merci ka na bandeko nyonso tout balandi biso bo s'abonner massivement na Sarah Tola TV et puis bo beta chaîne na Kara Sarah Tola Life babi kuna ba vlog. Bo s'abonner ko. Kuna ezarap na télé réalité. Et au mona na Jemba kiji na papa Diego kuna. Na mutu mo esa nga ezana vidéo mo akra kaneka vidéo na pour ça kufa. Je dois avoir cousin. Ça, et puis c'est idée là idée. Inspiration. Inspiration. Abi te. Pour les 6 émissions ko. Voilà, d'accord. On comprend nga ko ça na plateau. Et moi ba mboza tellement belé. Voilà, merci. Pour la image qui toko, ceux qui bossent pays lango, beaucoup se merci na bon délivre, bon c'est qui derrière la caméra, na assistance il y a Jonathan qui vous na 10 amis balles, pourquoi pas na babi ingénieur 15 amis ça puis holo na machine. Et merci pour le montage, pourquoi pas na bande réunion sur les problèmes Mukendi, les amis des problèmes Mukendi, Braza, Kinshasa, Angola, problème Mukendi na bino azali vraiment boza tellement belé moi na tanga bino zati mais to bano saka ba effort to bano tanga bino vraiment. Bon continuer à soutenir ngai ba union sur les problèmes kendi bo benga nga remarque ça la nga bien kolo bo lembi si ba remarque ça ko ça la nga bien kolo bo lembi ça vraiment to continuer nango et ça la vraiment bien ngai na bino to monani bo ngomba la simana invité mususu bye Etiqueta 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 na telema na toza awa tai toza awa tai ya mama Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza awa il est makambi mama Nicole Malonga telemi wana mima hata sula milaite ana buwaka na ngati mama Nicole Malonga makambi na kama kilo mkusi ça complexe una solinga mesinyo solinga solinga eko kayo kota papa Nebiso
Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, est là pour vous satisfaire bien sûr le femme, est là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches. La pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de